Merci Nabino Batobozuli Baku pour la kolanda biso na mokolo mwalelo na émission la biso tolobela mboka Congo wapi paito analysaka ensemble biso la bino pe esika wapi tolobaka bobele bosolo na chaîne na bino moko ya Libération Océan du Congo. Merci encore une fois la babonné na biso Océan du Congo. Merci la bino pe batobozui tango penza ya kolandaka bemiso ko partager atakoto ko bundisama pona bosolo kasi lokola Yesu Kristo il est le chemin la vie et la vérité talatina biso to kolobaka ka bosolo atakoto tikali biso moko mais to kolobaka ka bosolo poete mwana nelaka akweyaka te lobi moleki ezalaki bongo santa ya fumu Kimbangu. Le 6 avril, ekozala bongo kita na bakimbangiste pambate ezali mokolo oyo bato bazali komi lengele kotala mayema koleka na République démocratique du Congo ekozala veille ya bakimbangiste ekozala la bato nyonso oyo bayoka mongongo ya mvuluzi pe ezali na lolenge ya mabondeli oye sengeli bayi ekolo Congo basala kasi mama na likambo ezali ete tozali kosala makambo yango na bosolo te tozali kosala yango na mayele mususu na se lokola Nzambe tata ye akotaka na kati ya motema ya moto ndenge balobi na lokota ya lifalancé il sonde le cœur et les reins de l'homme tala bisika moto ali kokweya pamba te moto akanisi soki amilati elamba ya mpembe to pe amilakisi na loposo na yeke ali moto malamo ayebi ete pavire ezali pona biso bato kasi kati eyalaka pona Nzambe tata nde mama ya likambo ya mwana lelo tokolobela nini tokolobela démission ya mwana mboka Sama oyo azali bongo premier ministre alobi na kotambola na nkala kaka te lelo tokolobela nini tokolobela maye manso mazali koleka na République démocratique du Congo tokolobela Félix makambo inso ya zali kosala pe tokolobela bato bayike oyo bino moko bokomona ete procès ya République démocratique du Congo esukaka te nde la sengi la régie yambo tokotela mama ya likambo la biso batiela biso bato minene na benga bango bongo ya Congo bato ya mbongo ya Congo bato baza ko bloquer République démocratique du Congo bato balingi te ba peuple congolais bali ya malamu bato balingi te développement ezala na République démocratique du Congo botala bango boni bazalaki ko sepela ko lia komela pe maloba nini bango balobaki ebongo tokotala mama ya likambo la biso. En vue de soutenir la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, l'Union sacrée en pleine évolution, plus de 50 nouveaux adhérents, dont les députés honoraires et personnalités politiques, ont été reçus ce dimanche 14 mars à la veille de la rentrée parlementaire sous la coordination et sensibilisation de l'honorable Jean-Charles Kotolola Kombe. Nous avons enregistré plus de 50 personnes, des députés honoraires et des personnalités politiques. Nous allons prendre soin de nous organiser pour envoyer au niveau de la hiérarchie les noms de presque tout le monde. Officiellement reconnus, adhérents et membres de l'Union sacrée de la nation, ce cadre sont prêts à défendre l'honneur et la couleur de la dite vision considérée comme immense souhait du chef de l'État. Union sacrée, je ne sais pas si on peut l'applaudir. Je le un petit mot après. Ministre Claude, Nyamungabo, vous pouvez vous mettre debout, Excellence. Et la maman se met debout pour la présenter aussi. Comme ça, je vais faire. Voilà, Bakonga, Willy Bakonga, qui est éprouvé, il vient de perdre son petit frère ce matin. Je ne sais pas si on peut l'applaudir. Je viens d'officialiser mon adhésion à l'Union sacrée de la nation. Ni une question qui hommage politiquement les Congolais. C'est une vision
qui a amené le président à faire le rappel des troupes pour que les Congolais se mettent ensemble au fin de l'intérêt de notre pays. Il était question pour nous de recevoir les nouveaux adhérents. Vous le savez, PPRD Mosaïque est composé de plusieurs personnalités, essentiellement des députés nationaux qui ont répondu à l'appel du chef de l'État. Un appel patriotique de l'Union sacrée qui voulait que les fils et filles du pays se mettent ensemble, nonobstant leurs appartenances politiques, pour travailler selon une vision que les Congolais ont acceptée aux élections de 2018. Eh bien, c'est une journée où le groupe PPRD Union Sacrée s'est réuni, donc le groupe des députés nationaux bien entendu, sous la présidence du co-coordonnateur Jean-Charles Lokoto, que nous nous sommes retrouvés dans ce cadre pour pouvoir échanger sur l'élargissement du groupe. Le groupe n'est fait que s'élargir. Nous avons reçu l'adhésion de certains d'autres collègues. Bienvenue dans le groupe et que tous nous puissions œuvrer dans le sens du changement tant souhaité par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai eu le temps de comprendre comment fonctionne le président de la République, Félix Tshisekedi, et j'ai décidé, en âme et conscience, de l'accompagner pour construire notre pays ensemble. Nabanzi binomoko bolandi vidéo botali bato wana balobi bazali ba ancien ministre bazali ba député honoraire bomoni pe Willy Bakonga batangi mais absence na ye ezalaki le sika wana bato wana o bazali baloki ya République démocratique du Congo ata ko bato ba ko lingate Océan aloba bosolo ba ko bundisa Océan de la presse ba ko bundisa chaîne na ye mais pona ngai nazali moto o nazali Gédéon kendaka etumba te na etuluku ya bato Gédéon posa na ye ezalaki bakende bato baike mais nzamba lobaki na ye élection bato bakoleshe lokola bambwa bango wana okokende bato na kotambola na bango bato wana nde tokokende mpo na kolibere Congo bato na nde biso nyonso tokokota nkanda ya molimo bandekola ngai tala bato oyo bango nyonso batelemi wana ndenge bomoni bamipresente boyoki batitre honorifique na bango bazali ka bato baza likolo tala bazali kolia bazali kosepela pona nini te Congolais koma na esika wana tala bato bazali blocage ya libération ya mboka Congo bango wana me bokoyoka bakokumisa bango bakei wapi na union salé secret oyo ezali ya kokufa oyo mwana mboka Martin Fayulu Madidi président Eli alobaki ke ezali deuxième grossesse ya Kabila me bato ebele baboyaki yango toyokaka te sikoyo bomoni bato nyonso bakei kuna nde Sama alobi na démissionné Sama alobi te ekobonga te namema mikanda nakende kotikela Félix démission na ngai Félix alobi ozala droit ya kodémissionner te yo telemaka lokola enveloppe oh eza la sens te parce que Sama yebi ke place onga la telemi suka bakokwa isanga eza nga te premier ministre aza déjà préparé on a kotangela bino kombo la yepe bino moko bokomona ponga la zaka kaka na longueur d'avance bokotanga pe ye bokoyeba ye bakombo oyo Félix amemeli Sama ezali bobele bakombo ya basase ya République démocratique du Congo ezali bobele bakombo ya bato baboma bamela makila ya bato bazali la rapport maping bato yo bakotonga mboka te Sama lobi ata yo moko Félix olobi état de droit olobi le peuple d'abord oui nasalaki na ngai eloko te ya solo nauti na école wana ya bino nyonso mais quand même est-ce que boyemboki ekobika ozoboma mboka na yo to po lingi mboka alors soki natandeli bino liste ya bakombo oyo Félix apesaki eza catastrophe bandekolanga ata bozoboya kolanda Océan de la presse congolaise ata bozocomploter contre ngai mais nazali koyebisa bino ete solo eza teti
na kati na mitema na bino boza na solo me bozali koboya mpo bolati poso ya mabe ya kodétruire yo moko moto. Mibale misato bakozala na ngai elongo tokoregretaka te mokolo yango koloba ete tolobaki solo. Poso Pilato alonga likambo na liwa ya Yesu. Yo mpe ndeko longaka likambo na koboma République démocratique du Congo. Tango tokozongaka epai ya mokeli na biso moto na nzela esambiselo na ntina ya mboka na yo ndeko ozwa ta evandelo to ya Mose to ya Balayama to ya ye moko Nzambe tata. Ozwa ta esika okopema po ete jugement ezali. Bandeko tolingi mboka to tolingi mboka te tosanganaki libokela kotikaka koloba yango te na bemission na ngai po awa to analysaki ezali éveil patriotique ezali éveil ya conscience ezali moko ya mosala ya mvuluzi kimbangu ya moto telema na moi po etolapa nda yo lobake na koloba kaka bosolo abandai kotombola miso na ye vers l'est bisika moi ekobima mpo na koyebisa kolo na ye te na koloba bobele bosolo na ntina moko ete bato milimo mia bango bayeba bosolo mpe bosolo esikola bango. Kasi tala na minoko tokoloba mosusu na kati ya mitema tokosala mosusu na maboko na biso tokosala mosusu. Ndeko eske ozali kati na mibeko ozali kati na bolingo mpe mosala na okosala ezali ya solo mituna nde pasi ya baikongomani. Mwana mboka telemaki koloba bosolo akufeli lokuta te soki azalaki na kati ya lokuta me Lumumba akufi te. Soki atambolaki na lokuta mbe Mvuluzi Kimbangu akufa te. Alobaki mondele ndunda oyo ezali kitoko mpona bakongole balia ipesa nzoto makasi yo lobi eza bolo ndenge nini? Non. En quelque sorte, il faisait la politique. Mais la politique spirituelle. Oyo ezomona na physique. Moto na molimo misala na yo komona na automatique la nzoto ke oyo azali moto na molimo. Lelo oyo botala ndenge Congo ezotambola na babloc la bagroupiscule groupe oyo emoni ke biso tozwa te tokweyaki lokola tokokota na biso na course na partage ya gâteau esengeli biso mpe tosala mwa union fait la force na biso tokoma 52 personnes ntango tokopusa le pas président akomona ke tozopese mpo toza na basi na biso toza na bana na biso toza na bacousin toza na baneve toza na baniese toza na baoncle toza na batante toza na baami ya bana na biso na baami na biso moko bakosoutenir biso na makambo oyo tozosala nde division ya Congo wana bayeli congolais 10 francs bayeli congolais 20 francs soki cordo akolinga atiela ngai baincendie nyonso euti kosalama na mvula oyo atia ndambu na bacommune azwa basalite oyo eza na bacommune après botala ya boye nde bato ya boye balobi peuple wana totika ye anyokwama abandelaka vie ya zéro bongo tozonga. Est-ce que vous serez interdire les sites? Moi je serais vraiment d'accord. Mais interdire il faut interdire en donnant des pistes de solutions. Par exemple,
Sentiment non. On pose aucune question calmement, on a une photo. On n'a la réponse. Non, on a la réponse. Hein? Photo non, qui non. C'est ça, on donne bandeko balandi bomoni limete bomoni na quartier Bombele bomoni Njili bomoni Matonge bomoni Wileri bisika nyonso la bomoni na lakisi bino lolenge nini na mvula bomoni Kauka bomoni nzela la biso ya Kimwenza route Kimwenza bomoni cordon ateli bino nyonso wala po etalisa biso ete congolais aza inconscient. Lolenge ba memeli congolais yango bakotika la kosepela langa te parce que moi je dénonce les insanités. J'aurai toujours l'ennemi ya ba frère nanga. Na kozala toujours mon nguna ya batu oyo balingi bosolo te. Et puis comme je le sais, j'ai fait mon boulot. Yango na yebisa ke équipe technique nanga biso to yeli mbongo te. Soki eza pola mbongo bokonyo kwama. Pamba te na nzela océan mbongo ekozala na pasi. Na nzela océan makambo nyonso ya malamu ekozala pasi. Poete tozali na nzela ya moke etondi nzube me biso la simana yango po tozwande esengo ya koloba bosolo mboka nini oyo bato bayina bosolo tala ndenge tokomi komikosama tokei kutu bapanzi sango babi mama Denise biso toyei kosoutenir œuvre na yo œuvre nini Denise azosala na Congo bandeko la ngai qui trompe qui? Ignorer les secrets to dévoiler yango de le débit. Na lobeli bino makambo yo. Mais bozo bwaka kaka bomo imabanga bandeko la ngai. Pourquoi motema mabe na yo moko? Natali si bino lolenge nyonso mboka ezokende na kokufa. Que Félix ne peut pas nous diriger. Azo mérité ata maboko ata mbala moko te. Félix azo mérité ata bobo kele fololo te parce que abomi mboka oyo. Lelo oyo Hippolyte Kanambe. Lelo oyo Kabila yo na kingakati avandi. Lelo azo kita jeleme. Totikali be bato abikosa. Nde lokuta ya kala valeur makasi okomona bisika lokuta ezali batali bango 50,000 vies bisika lokuta ezali na lokuta ya makambo elongo bani te omona batali bango 100,000 vies mais soki oseya yela bosolo botali 700 oui par là nde nazolobake naza na voix ya Nzambe tata pour la libération. C'est par là que moi je marche avec Dieu et je dois libérer ma patrie, je dois libérer mon pays et je dois continuer comme ça, peu importe torture. Nakoloba de la part de celui qui m'a envoyé pour accomplir son œuvre, qui est la libération de la République démocratique du Congo tout entière, spirituellement et physique. Pour que bayi Congo mani ba sala bo solo. Ndekolanga na solo lina ndeko boka benga kingai. Ndeko wana alobi nanga boye. Alobi mama océan. Musala ya mvuluzi. Ezali ete moto nyonso oyo akondimela évangile
to maloba na ye moto wana akosikolama na molimo pe na nzoto pe akozala mokonzi ya malamu. Nalobi merci beaucoup. Nalobi wana nde évangile ya malamu po ata totangi Biblia. Balobi soki obongwani ondimeli Nzambe makambo mayo makomi ya sika bomoi bwa yo bobongwani okosala mbeba te na molimo pe na nzoto. Bokambami na yo ekozala malamu, okozala mokambi ya malonga, okozala ya mabe te. Alobi iyo. Kasi soki lelo Kabila ali mobomi ya Congo ayoki évangile afumuki mbangu, cela veut dire Kabila nde akokamba mboka oyo. Soki Kagame lolenga azotortire biso boye na bakambi na biso na biso moko na biloko bya biso, soki ayoki évangile ya fumuki mbangu agumbameli yango, cela veut dire Kagame azwi Congo ekomi lisusu province ya Rwanda. Boya nolanga la mituna oyo, pourquoi tozali kointerpréter message de la vie mabe boye? Boya nolanga la bisika oyo. Soki Félix oyo atrahir biso abomi ndeko na ye Martin Fayulu badidi aza kotala boye oyo peuple aponi mokonzi ya yibi maponami wana, soki lelo ayoki évangile ndenge azosengala bakoko jina na bakoko invisible bayokela ye bagumbamela ye batanga kombo na ye, soki pe bangunza oyo ezali bakoko invisible na bakoko na koko jina bayoki babeteli Félix maboko, cela veut dire Félix akomi mokonzi ya malonga la République démocratique du Congo. Bande kolanga mituna langa yango ala to yanola. Est-ce que ezali ndenge wana ata koboko bunda la bino bolobi boye ko combattre évangile ya Jésus-Christ tende kolanga na église kimbangiste bakoma boye son envoyé kombo ya Yesu Christ ezala kati totika kobundisama biso na kati ya évangile. Nous avons qu'un seul Dieu. Tobongisa makambo tokoloba tokokima occupation bandeko langa tokomi kokotela likambo évangile. Totika susi ya yi kongomani nyonso ezali ke Félix adirige lisu mboka oyo te, parce que bino moko bomoni 2 ans scandale. Souci ya Congolais nyonso mwa ke na buka lokuta ezali Kabila kombo ne sitame lisusu te na Congo ndenge ezo sitame boye. Souci ya Congolais nyonso ezali ete Kagame azala na contrôle te na Museveni ya République démocratique du Congo. L'occupation souci wana nde eza souci majeur pe primordial. Totika kokosana kobetisala la mituna mayematali évangile. Évangile n'a rien à voir. Soki yo moko mutomi yo ki pasite ndeko na ngai tokomi na ba échappatoire kaka po tolingi tolia mbele oyo bapesi yo ya mabe yango tokomi kobalusa makomi ata oyo tolobalaka bongo te ndeko na ngai biso nyonso tobetaka nkimo tolobi 2021 enfin prophétie ya kimbango ekokokisama. Botalaka bemission na ngai natunaki nalobi un jour tokobalusa maloba tokoloba maloba mususu, et voilà l'heure ekomi tobandi kobongola maloba o biso toyaki te mpo na libération, o biso toyaki te mpo tobundisa Félix, mais plutôt biso toyaki pona président oyo to moto nyonso oyo akoyoka. Mais pourquoi tokokele pa Martin Fayulu Madidi oyo azalaki eli soki eza vrai bopesa ye prophétie yango bopesa ye maloba yango, pourquoi kokele pa Félix oyo azali Kaina? Est-ce que vous êtes plus que Dieu? Congolais, Congo, pourquoi
Pourquoi lokuta? Pourquoi tozo détruit baindo totelema tolamuka? Ngonga ebelemi, ngonga ebelemi. Tozala bato na mayele, tolongwa na ba confusion spirituelle, tolongwa na kati ya mobunga, tolongwa na kati ya mabende konangai. Partout au Congolais azali. Souci na ye ezali ete amona bandekole ba Congolais bazala malamu. Tozolela este bazo kata mitu. Nazolela la motema na ngai. Tango na koyoka makambo ya litoi nazo comprendre que no Bible ko sabiso le côté. Pas ezali la Congo. Mais lokola tozo croire na mokeli ya République démocratique du Congo. Un jour mystique et kosala malamboka la biso. Quelqu'un qui a trahi son frère. Moto ya telemi a poignardé de kolaye. Lelo oyo bo changer maloba. Siko koko jina na koko invisible. Ba kombi malolenge nini. Cela veut dire que toi bisa bango ke bandeko beaucoup misa Félix. Bon betela ye maboko. Bolo bate Félix biso tozala sima na yo. Po bango pe bazala bana, bango pe bazala. Pona ni Congolais tozo banga kokufa. Pona ni Congolais tozo kima prison. Pona ni Congolais to lingi liberté makasi. Lumumba. Nzambe ya lola kanisela yo pesa o esika. On dit komi sacrifier lokola Christ. On dit ki kotelema po makila lo yetanga melas. Makila ya motoko eko siko lekolo na ete. Mais est-ce que nzamba tela makila ya Lumumba na âge na ye wana nzamba koyoka la Congo mawate parce que on est audacieux mutu moko lobi bo sala noki bobo manga motema ni Lumumba zaki rango ya kondima akokoki pe kozala lokola bachombe akokoki pe kozala lokola batu nyonso alobi te na dénoncer na ngana likambo oyo na luka kolia parce que na tango ora babande kolia malamu matala ki te torture leki mboka langeza mboka langa je dois crier ndenge po seaza ko crier lelo azala besoin batute mazana besoin ba oyo bakoyoka bandima basalela po bazwa lisekwa la bango ndeko langa quelle souffrance toyaki kotika basi tala mona mobali wana malgré utile l'école à Kabila mayoki songo ya listo Félix apesi na yebisaki bato ya IDPS bokolela eza kake soki gouvernement oyebimi ce sont les vautours nde bazozonga bokoyoka kaka bakombo bino nyonso boboya ekopesa bino bacrise batension mais où son rapport mapping wapi assassinat ya este bandeko langa nga nayaka kobelela naza engagé mpo na koloba bosolo tala procès ya Vital Kamerhe aza libéré tala procès ya Willy Bakonga Félix ayekosalela biso bosoto na kati ya mboka oyo Félix ayekosala mopotu Félix ayekosala soki eloko nini nayebi te mboka ekomi ya poloso ya pelengendu mboka ebebi moto nyonso po alia akomi kokreye e nyonso wana eza nini après bokofinga peuple azoba bona otomona te ndeko langa quand tu es envoûté okoyeba te nini bazoloba na yo nzambe eza yo moko maloba langa yango lazoyebisa bino yo moko oza prophète to prophétesse ya bomoi na yo soki likambo ezoyela yo olobi na boyi likambo oyo okoboya yango pour ma délivrance ezala nga moko na ndima nazala délivré nga moko na ndima naza extraterrestre te naza moto lokola yo na force na puissance oyo nazoloba na yo parce que naza déterminé ya kolibere mboka nanga nakoki mpe kobanga mais nalobi vaut mieux la mort qu'un Congolais vivant parce que oza plus que mokufi totelema ba résistant tosala quelque chose maloba yo c'est de la presse totelema on libère pas un peuple totelema pour la libération ya mboka na biso totika kolanda ba phase oyo tala ndenge bango moko na mutu na sommet de l'état trouble ya modèle oyo
mabe ya modèle oyo garçon alobi bongo na belle la dénoncer bongo océan na yeko ibisao atami balo bokolanda bozwa conscience tout ça là quelque chose sinon te et que ça la passe na biso que Dieu vous bénisse vraiment na ernyo se monsieur kokomela bilo merci na mama Jawa assalamu alaikum na ba musulman nga merci na nita babe fokuyo moto ba pour amenta ngola no bondi ya botar de bono ita na monsieur kokomela bino mamour dangola la mokiteno Florence ya matondo mido pourquoi pas Abou le padra vraiment nzambe apambola yo na boye ya bébé ya sika vraiment félicitations na mama penayo merci encore une fois la lik makanaki na Autriche eratakate Désiré Botuna na Australie na mama Elisabeth Botuna merci na bilo noso la France Célestine bandekolanga ebele en tout cas na linga kabino na lolenge ya kosakala te e babone au CA du Congo ingetela bala voluzi ino le passe la CNT live le 6 avril prière ezali to hôtel mana est to hôtel moi kasi na simana yango nzambe apambola bilo merci l'équipe technique wana moni bongo Kabouya l'homme puissant ne change pas l'équipe qui gagne à Simaya Caméra. Merci à notre corps de la terre d'Acosta Mondele El Campo Dieu ne m'a jamais. Merci à Pape Dieu directeur, il y a recherche stratégique et pourquoi pas Sango Mokonzi Parabe Miso Babiso et quant à mon ami de tous les temps du Lolo soir, je te salue là où tu es et Batulo Sobango Océan du Congo. Vraiment Yako na Libota ya Gabin Zola. Merci encore une fois. Na grand frère na tozala ki na etorokuta na yo Nzambe ya lola abatela courage na Libota ko bungisa mama ezalo ko mukete. Que Dieu vous bénisse. Bye.